Boma, Boma, si je ne me trompe pas, Boma na Kinshasa, mais à Kinshasa, par rapport à les ondits, il y a le Bamara pour na ex-président Nabiso, des familles comme qui n'enga keba kebati. Le roi les longs famille à Bokechu, Wayambo, bakuma pe autant bon baki n'était mi à Obatama. N'enga pe famille à papa de Fao, bami benda qui dans la circulation na devant batu keba baki ah ndakuna bango par rapport que ndeba ndako lukelaye ndetoyoka que bagoyango suko sala bango ma bien na famille, ndio moniki bazaki mo en cachette mais nga pena ne baki président des femmes mingi pa ya président Ngai Batista suki wana te elombe des fois général des fois na solo na finanga des fois ah na kanisa loko zongi kini boye na kozali sutamu ebele ya kosola na général aokeyo ye aozoki simotema ya ba congolais ba diaspora tozo kufa ye ngomsuna ba souci ya makambo boloba ke musique ebeta te la papa wapi to solo ngano awati est-ce que le quoi ngana biki na okene destination nga et pas Batista to okende pas Batista ngai na part na ngana ke pas Batista siko ngana na posa na zwa bilino le la papa wapi nous sur internet to le la papa na YouTube te ba opesa biso adresse bon na kata kina famille zate des fois zanga ba Congo baza combien en tout cas bande ko na ya ba Congo azai mu Congo ya ba Congo ngala na oyi bango penda bien dena bande na biso ya ba Congo bande ko na biso ya nini ya machine kuna bande ko na biso ya materne o côté ya nini ya bo pesa biso adresse to ke na papa parce que tolbaki azu défend na mabe azate po papa na tiko yo kana na rando te papa sa muto ba bezite papa muto ni en tout cas tozana besoin to ba adresse to kele la papa Salut Mbote à tous les internautes qui nous suivent à ce moment. On a habité Bolanda Biso na pourquoi topé na Tongo et dépendre na ngonga obino Bozolanda Biso na émission na Biso mokolo moi lelo boso na baiba kenda sango boso na baiba kenda sango lelo naza bongo na Limbondo voilà naza na Limbondo aza moko baiba kenda sango asala bongo musala o to benga kabona lokoto alingala maboke voilà on va essayer de parler avec lui parce que c'est un monsieur qui a pris aussi le temps de rester avec notre papa de Fao qui vient de nous quitter et mokolo malobi atika kibongo biso na mokili tata Nzambe a rejoindra qui bongo basa bongo na mokili bawe voilà on va essayer de parler avec lui selon yende na sola qui na coulisse biso pena bino to découvrir en na pourquoi moi lelo alobi azwa ki temps ya koyeba papa de Fao na nzela ya président nae Batista. Pourquoi Naza ko interpellé pour tout cela pour na papa de Fao parce que azwa pétant depuis bon mois nanae et akuta na papa de Fao za même na ba bon souvenir à papa de Fao à Kabila Bilamba à Kabila même $50 et tikala est gravé na motema na kuta qui vraiment dans les chocs pour na makambu ya décès à papa de Fao. Voilà là je vous dis d'abord bonjour et je dis encore merci à Dieudonné Maweja qui est derrière ces belles et beaux caméras balobi Bosolo na baiba kenda sango na katia KM Télévision. Là, je profite à saluer tout le monde. Je vous aime tellement, 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 tellement. Je demanderai à Dieudonné Maweja ya kopanza bongo caméra tozwa ndeko na biso oyaza moko ya acteur théâtral to solo la naye moi li solo moi moké pona décès ya papa na biso des fois on va essayer au moins aussi de parler de papa Chaba qui nous a quitté aussi les alaki bongo enterrement na ye to ti bongo kotika ye molilita moye to ko solo la to ye ba pepo na papa Chaba pourquoi baleli e bongo et pas na bango pourquoi est-ce que papa Chaba a laissé quand même quelque chose pour ses enfants papa Chaba qui a beaucoup travaillé depuis longtemps total na ba moscovite mais moi pas si on voit que les acteurs théâtrales ba icône bongo ya théâtre bazo kufaka kaka na ba mapangu na bango ya famille donc moi songi te mais on va essayer au moins de parler sur ça na kati ya émission ya mokolo mwalelo là je tarde pas directement je tendre mon micro et pas y inviter Nangai. Bonjour papa Limbondo. Bonjour frère chéri, moi ça pembe moi ça taille
Kimeza. Kimeza Ali, merci. Mais Hervé, on est fin de l'année. Je crois qu'on reste avec 2 ou 3 jours. Balobi na Sengio. Moi, mais Hervé, na 2 ou 3 personnes pour te continuer na Moliso, na Biso. Dieu donné ma Montréal International, bala mouine de babi, toi à série. Bah, bonne fête naye, bonne fête na couple Gidel na Suisse, bonne fête na Horta Capita, bonne fête na Herman Kasongo, bonne fête na Pasteur Nzao, bonne fête na Baitou Balinga Jimil Mbondona, chaîne Nabiso, BKM. KM télévision babi chaîne izo ya pena makamunango eza chaîne télévisée mo ya munene et l'autre bandana mukia pe ko munene Baitou Balinga Jimil Mbondo to s'abonner pour 2022 bon consommer dans limbondo na bango bien ah. Voilà, merci Limbondo. Tout bête à moi, les solo, il y a président Batista, bon groupe Nabino. Non, figure des stars, il y a groupe Oyo Riska Ochanga na Kinshasa. Et pas président Batista, tant na oti ponga na zalanga mauta, na botama na bandaga, na koli na bandaga, na tangi na bandaga, na Kinshasa au contenu petit nanga, mais tellement arrêté la railo nanga iné. Dans une chanson qui na inate, mais na botama nango. Ndenge na talaki ba groupe ezaki belé mais groupe on a préféré qui na ba 2012 ezaki figure des stars de Batista. Nda pesa nga pe confiance. Ndena joie qui na groupe na mais groupe est tekinga na poto bato ba découvrir Limbondo eza groupe Congo ya Herman Kasongo. Voilà comment va président Herman. Toujours par la grâce de Dieu hein. Ba chombo to sola azaki na kini azongi na ye poto. Ninga sa makamu na ye. Voilà, Nasepeli, tobeta moi les solo à Papa Defao. Papa Defao a tiki biso, mon clona lobby na pourquoi penza makasi, papa akei. Mais jusqu'à présent, papa zaki na place morote o ke tokoki kokende, ndenge papa waki moko na lobby, ke lelo ke to kende na famille, to kende pe to interpeller nde to sala ki a papa shaba ndenge to sala kaka na ba nyonso batika sango, ndenge po émission na biso za boso na ba kenda sango, ba nyonso batika sango na mboka to kendaka ceux qui moi problème et voilà. Mais sikoyo papa famille ezate donc papa pe ofanda pe kana rotana famille zaki mingi boma si je me trompe pas. Bon, mana Kinshasa, mais à Kinshasa, par rapport à les on dit, à Marambe, le Bamara pour na yena ex-président Nabiso, ndé ba famille pe koma kina nenga keba kebati. Le roi le loneng ba famille à Bokechu, Wayambo, ba koma pe otambo na ba kine stem ya Obatama. Ndenge pe famille à papa Defao, ba mi benda kina na circulation na devant batu ke ba ke anda kuna bango par rapport ke ndé ba ndako lukela ye ndé toyoka. Ke ba goyango suko sala bango mabe na famille, ndé omoni ke bazaki mo en cachette mais nga pena ne baki président des femmes mingi pa ya président Ngai Batista étant moni photo na groupe pour te comment internet mo sunga biso to bi za best to nini mbala mona bengi président Batista azaki pena choquant pour bananga la longa groupe to solana président et mona kenda ke pa na ye na lié so na sabi na poser loko président na loko boité abia na mota lango après ni la bengi président lo bona yo kiango po ya liboso to ba lobaki abinanga wala na biloko na kuna vidéo ya père awa auto sala wa sala ki na flat bien nga la kufite na zalanga normal atine nga vidéo nga pe na seki na tiango mba moko na stati na tiena stati mais l'obita na bengi na ki azapes mama kele la zone di maté ti a s'efforcer a yambi téléphone Limbondo mon fils defa azate papa defa azate général azate ni na kataki téléphone bon na ebine na ko to kuta na poto ba nini to rosolong il dit président da defa wa tiki biso papa defa pour na biso za papa je me souviens d'avoir coco vert bango. Dans le très bon souvenir, il y a général Defao, papa ou ya motema malamu, papa ou ya motabato, ou ya tiki biso mona ba pasi na mitema. Est-ce qu'on doit vraiment tant autant la ndenge azo prester que ou assister à un événement moko soit na concert nae ou bien na répétition nae parce que dernier temps awa tangwa zonga ki susu bongo na kin abandeka ko prester mingi na kabose moi concert moi répétition est-ce que doit déjà temps il y a quoi assister à ta ou soit répétition nae ou bien concert nae na ba dernier temps on zonga awa te na zoki temps na te pona zaki suna Batista te auparavant na kutaneka une fois na flat hein tant à outa kilo mo west bon ba c'est ayaki ya système yé a comme ka flat mamo lobby vol azongi chance to zonta mona Batista du mieux tika nga place mona kenebo fara fana général des femmes à Talibobe oh pour ne ba na solane une fois samedi moto le 40 émission toto week-end to sika émission bo ah mungala yo mtozo jouer ça père ba vona mba week-end mungala zala ka ne fait pas Batista nga papa na zawana ah na linga mingi me bino linga yo na te non c'est l'effort que ya na Batista na Kenya nga bia merci général des fois yo papa na biso koko la biso na CP la bia Batista ozawana ala ta numéro combien
batia biso alata 42 alata 42 bon blouson likolo esa ayebaka ta elamba parce que atoninga taille na président nayebi te nange elamba bon so yebi ta elamba na jean olataka numéro combien parce que la mobeta mutu nalataka 20 aseki yo 20 loketa ngo 20 aye na blouson lataka atublanga na comprendre que il faut toyeba bataille na biso nde tobaka elamba ya veste il faut toyeba pe body nanga eza numéro combien jean nanga na seka abi a Batista na otinde loko moko pesa 50 ozala 50 pesa bi ana na 50 ya Batista azui apesi nga 50 na appel vidéo abi a Jimmy na sepeli tant aussi ka appel vidéo Zoa 25 tchanga 25 na terra prise non ça après na simanango na zoki basket na zu blouson et yaki après deuxième fois na yokutani na flat wana yo oyebi na yanga tene na yotika ka père atalinga bo paseki afininga na yo notala bo 70 na bi abi mo mabila matema na kisho ozora ningo zoakat je veux dire na yo comprendre que papa otolinga ki na mon scolaire banzembo wana to tolingaki na biso zona bambandaka wana bato wana bauta wana uzana makuna wana penanga na olia nzombo na olia penda ibobu na olia penda monganza voilà tona mona de faub na tali papa natali papa baninga natali yaya baninga natali bijou na kingo natali babilamba est-ce que ça vraiment ba bijou solo mususuaki ba bijou ya solo mususu aki pe ba argent ya solo ba argent ka argent ya so tche na balance boye ba pe so prix na ngobi te veut dire amizaki mo ne mingi na babilo wana parce que pe mituka bien c'est viati ki ba bijou on ezanga te mutaka kingo ota kufeli na ebisa yo le roi mutuna mo ebisinga ke na goma pe na goma zaki na appartement moko zaki na goma na soki a ke goma appartement de noza soki longo ki azongi Tanzanie ba kangiango ba bibi lamba nde bilamba tika na parti ba bijoux na ba argent pire ya ba black garantie na ba garantie ba garantie parce que pire dit ba garantie parce que la taraté la no garantie on doit garantir ce quoi solo je dis bon on va tika liona so ba za mutema malamu famille pe bimisama ba mi bimisa po ba ba neno récupérer biloko ya grand frère na bango po na na pembe bona ko mi pe famille obligé mais il faut quand on a Batista pas lever que liste ça mande kuna ya bata pembe on se motikol faut ba mata ba nene o kende ba dianinga na ça ba balance pour na okitisa ba plan mais j'ai des fois azokisi na mutemba ba congolais parce que ngila que na ba diaspora na bande na biso ba combattant tanga senga ki no beta baboyela ki abeta concert et ça ba bilo musupe ya ba mo ba souci de ba komena ba goma ba artiste msubo ke ba goma ba nini po ba mona ke mo poto wana mo avantage ezala po poto mo avantage nango to ba raté que poto za paté bien sûr pardité mais na mo avantage c'est pourtant moi qui m'a raté concert Fabrice Andima qui abeta na quelques personnes mais na kalinga kaka lion na briquet yango et ça kaka lion po ata deux personnes matumba kana briquet ba vient na biso na biki ba bitumbo ba bunda ezali pour intérêt na biso mais bata la pe par rapport ya makamninga ezoki ne ba africain musu ba mati pour na moi de l'estage joana ba 10 ans 15 ans 10 ans 12 ans au ba congolais ba beta na poto ba nigérien ba ivoirien so le président des fois beta kata Zénith ne asuka et ngai sala be ba ngaba ba vidéo maman na souvenir souvenir on comprend mais tala ndenge via ke ko kufa pe ko kufa ngwa ba icône na biso papa Wembake na Côte d'Ivoire général Defao na Cameroun to mikano ko sosola to minka pe ko tala nanu makamona ndenge bono ya bien ba star na biso belé bazo kende ko kufa na bamboka parce que ba mona avantage mo ba mona avantage mo na bamboka wana mais ko perdre ba icône na Côte d'Ivoire na Cameroun et ça la peine bien té. Et ça l'a bien été. Voilà, et ça l'a vraiment bien été. Je demanderai à Dieu donner Maweja de balancer moi Babiloko papa Sala total à l'issoussou. Bisona bino bae bozolanda biso sima ya bilili ba onyo so bazotala biso na etando ya ike ba onyo so pe bazolanda biso na ba téléphone na bango. Vous êtes là, vous nous regardez dans vos postes de téléphone, dans vos postes de téléviseurs. Na pesi bino espace bo.
merci merci à Dédolé Maweja on a balancé les biso moi le comme qui on a pour total à papa to kanisa lisusu événement papa ça mutaba kuira et papa là taba bijou na ebisa siko yo limbondo to le la papa wapi moi concert a bien que nous na matadi concert na suka voilà bala matadi ba pangi mbuya matadi en tout cas désolé na bino po ba pangi na betu na benu na biso nyonso asala bango lo suka ya kitoko makasi penda o to tika na ngoma lo ya défaut ya suka to tika na ngo ya ngwana. Voilà, Naïbi Kezo Sala Passi, j'ai mon vieux qui est en France, Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris, Oyazole la papa, Azana ba bon souvenir à papa, Bazala qui vraiment y pena donc bébé à papa donc papa linga qui a Guilhem Mingi, moi nana vraiment Guilhem Maïndou mannequin nae. En tout cas, je suis de cœur avec vous Yaya Naïbi Kezo Sala Passi, qu'on perdre être cher. Yaya Tozole la papa wapi. Tozole ngano awati. Est-ce que le quoi on a bien qu'il y a des destinations et pas Baptiste. Donc il n'est pas Baptiste. Ngai n'a pas n'angano qui est pas Baptiste. Si on a na pour ça na zoabili non la papa. Nous c'est un internet. On la papa na YouTube. Te ba opesa biso adresse. Bon na kata kina famille zate. Des fois ba Congo baza combien? En tout cas bande ko na ya ba Congo. Azai mu Congo ya ba Congo. Ngala na we bango pe na bien ndena. Bande na biso ya ba Congo. Bande ko na biso ya nini ya machine kuna. Bande ko na biso ya materne. O côté ya nini ya. Bo pesa biso adresse to ke na papa. Parce que des fois on a mabé azate po papa na tiko yo kana na rando te papa ça muta ba BST papa muta ni en tout cas tozana besoin to ba adresse to kele la papa ye azaki muta bilamba je dis on a ba saper nyo so fait bazala po ba lati bilamba na tala des fois azaki mystique azaki na garde-robe na azana ba bilamba ya ba tsepsa ngabi bana 10 ans ti ba 90 ans bilamba ezali ba 10 ans ba pesa banani. Oh, qui mutaba tout. Moi otala ngoso tu no mwana zana agini. Azabo. Ya no sombelo nyoso ata ya mwana ya 6 ans sombi a protéger par exemple na no kababa. Parce que amoureuse ba boxalino na surtout borne moi betaki ba bouton. En tout cas yebisa président Baptiste na babilo ko wana. Moi je suis amoureuse de boxalino na linga ba boxalino. Ah, ba boxalino a 4. Non, boxalino, chapeau, ouais, cowboy. Nana kena ba silipite. Ba boxeur. Boxeur, ça tous na boxeur na boxalino. Boxeur, ça pour na ba box. Ba box. Ba boxalino ke pona. Pona ba. Arrête s'il te plaît. Jonathan qui funa 10 amis bali masa na ngai. BKM les grands stars, les grands musiciens. Yanga bakati mini patatu mutoashi azala s'il te plaît voilà ngala bilo te découvrir cuilé vraiment mutababoke on va citer les histoires de Maboke parlons de Papa Chaba. Pourquoi les gens de théâtre Batouya ya Maboke comme on a l'habitude de les appeler, c'est pas moi qui a commencé, c'est pas moi qui ai commencé ça, donc c'était déjà commencé depuis longtemps, on les appelle Batouya Maboke mère toujours naba ndaku familial na bango. Pourquoi ça? Bazoku faka na ba mapangu ya ba famille. Mais Papa Chaba asala ebele depuis ba Moscou. Avant ba Moscou vite depuis ba tevo ya ba tek wana o ya ba noir blanc ya ba zeloso wana. Mais Papa Chaba est-ce que les autres yozala ki kuna aux artistes comédiens est-ce que ba pesa listing qui vient tika ki moi terrain moi neni pesa zai makele ba fendo ma bien terre. Masa na ngai pasteur muto chaza acteur oyo akembi et pas président Caleb. Aibsangelo komoko abi ya benga li pasa. Muto shabenga li pasa alobana nga masa na ngomo ina kopé to sala lelo. Pour lelo asala abazana chance ta bango ya sécurité. Andi marapena ke ala la libanda pour asunga famille pour le papa zate atika na maman na baleki. Abiso na ndika théâtre na rokufa. Parce que théâtre absolument comment otala bilongi. Mais bato bongi na théâtre. Konginda biso ba théâtre wana boto ko personne na ba président la duchesse na ba président la duchesse ba président Hans. Pongi fo longa mboka. Te bon. Président ça. Bato bonginda baza ali ba président. Le président c'est soit kufi to le na parler na e. Na ngano to za ko kamwa. Pour nini? Pour bien tout ça cinquantenaire. Tout ka ki matanga ya Papa Chaba ba ekutu opposant na RTNC pour bango bato ya groupe Salongo baza engagé na RTNC. Voilà ouais. Mais to na groupe lobby to ngina lobby na VM hotel na e. Toke na ndako famille to tuni azaki awa na bana na mwasi ngana mitali na baleki na mitali sikso yo na mama na bangwaza
babiloko ezoteya eteya biso emeka noko teya biso na bandeko na biso lelo tozwa ke moi na succès na tomona car na futa l'appartement moko boye eloko na yeko comprendre na biso artiste na ba musicien tozalaka mingi ba orgueilleux mais toyeba kobomba te pona nini na lobi bo pona nini na minute on est tozano bo so na 50 na okena bino tokesha batolier to mena biki lobby na okene tournage na 50 mususu bino kutu ba comédie bozande so 10 000 balles au boye okeso mana kisse sous na mbudi au préfère payer car yande na constante bino papa ba comédie omoni te obe ba raisonner ba préférence na car na bi ese ngano to ndima kelo papa chabati atika ta terrain te to keno to solo non normal ngano to ndima papa chabati ta terrain te ba prévu toyoki kakuna soki azaki ta mon espace. Il a laissé des parcelles. Il a laissé des parcelles, il a laissé des boy, il a laissé des boy. Il a laissé ça. Il a laissé 2 enfants. C'est une internet ko sarate. Bato bazaki ba caméra zaki pe pembeni. Tant ba otanga ba listing ba otanga ni nae. To kango biswa bino. Po biso ozaki musika po to na welisa ke na ya boye to solama muke par rapport. Pour le comment le bato so bio ba o bazama ba succès le ba moyen ne ba pas chabate. Bah on a jamais succès le bamisu ba tourner les lots bamisu a sali le oui tournage les lots ezali tout ce ko ba tournage musu n'a compris le monde dans la vie côté la ramutute même yo ngoza bongo côté la ramutute na vie tela oyoza mais pour ce le lot là le lali ta ba succès ba vina so dadi kitamba tout ki ntomino basala ba les monstres scène ba pololo banani au sentir batikika batuna ba ndaka famille ndaka ba vina biso njili ba ndaka famille to leki na ba tozongi na ba lembonge ba ndaka famille tozongi na banani et lo bama et ça la bien te na yo comprendre que so zimo mi fa nga sikoyo no yeba ko protéger 250 francs na li à 750. Voilà, merci. On est presque à la fin de cette émission. Je dis d'abord merci à Dieudonné Maweja. 2 ou 3 personnes dédicaces de cette émission. De cette émission awa. Tozuka mwelo kwa na rasuka eze mission professionnel eza baja biloko maweja mutu moko alinga biloko mo ki na ni peso ki na pe muleke ki toro loba biloba loba toro sala ba n'importe quoi la to banga caché judiciaire kuma ki to loba boy ba mission basali ba mission za ba comédie baza beauté na kati émission so na retrouver na zui biloko mo mi balé pa na ndenga mo pe na bi mission awa ki to yeba ko bomba po ba vasixo ba vesha ba basala Moscovitch le tinda bato ba vina so janba ki le bapoto na bali ya Moscovitch. Olanda ki moi li solo mo ya témoignage mo sala ki na hôpital pa so ba kufaki. Na ok bien te quand on le ba ki fande côté bafle bandolo ba ma. Te na émission mo sala ma ki a 20 ans a kufi nde ba kendaki. Na yo comprendre que bon moi minute amuke to ba kisera wana. Na yo comprendre que biso ba kisite ngane muto ba kisera. Merci mito ba kisera. Tant la nuit témoignage na moi na zolo babi babanda ki tango papa bandi ba mal à l'aise ba kina hôpital babanda ki na propre phone na bango babandi na moi moyen na bango bazala ki no habite ne to dépense papa za star to me gobenga papa masumu to ebisa déjà mais papa chaba paza mabe parce que bango baza na carte il y a fait vert akoki ko zo traitement na HJ na ngaliema côté na lingina ya pona carte wana carte eza bien mais carte ba traiter na retard parce que bana ba l'hôpital to komi na papa babanda ki non makamna bango bani na mbongo na bango ko ba tango ba bango to ba bi ba déplacer bango na hôpital bazalaki ba ki na hôpital na munene ba ki ko la carte to ba la carte ba moi sous docteur abimé bo pesa mbongo ya sonde ba ocha sonde oh ba e comme sous ba carte a to dépenser ni eloko docteur alobi na bango bo so to bito zela carte pour la minute bo la so carte to benga elombe to benga masumu matsubale to bengi bato ya 11G on dit ba répondre à biso quand ya muté sanini et c'est gravé on comprend carte ça bien et sunga mais traitement ya carte ndé et ça mon lanterne moko wana poto ba komaki na père question boye na muta carte ba rotika mutu mobo mais ce que ba otala que carte va récupérer en bon na moi ba occuper comme mutu na mbongo sikoyo carte ça bien et ça peut bien pour na biso mais carte ça ni mon lanterne moko bo yango na ba tutu be bazana ba carte tant que l'hôpital pour un avantage à carte, ça moi quelque chose pour un ressourcer l'autre, on ça à souka yango. Voilà, merci. Dédicace à 2 ou 3 personnes. Merci na Dieudonné Maweja. Ya zukuta zuma bange bele. Yo moro tellement kitoko eleki er moro. Osa salanga bolinga babengo na komoni. Comme on a Karechou Bokota, la crème fraîche de la presse congolaise. Aye Karechou Bokota. Moi c'est kitoko boyongo ya oye. Tozole na ba etolela na bango.
toliana ya dadi akenda kaka boye toliana pulule ake kaka boye toliana bayokozuna bamasirika bango tu bakenda lelo papa shabakei Moscovicho Moscovici bedi batamaye to père de mona maboke boye ça la penda vraiment passe pena to suki wana te elombe defo général defo na solo na finanga des fois na kanisa loko zongi kini boye na kozali suta mo ebele ya kosola na général aokeyo oye aozoki si motema ya ba congolais ba diaspora tozo kufa ngomsuna ba souci ya makambo boloba ke musique ebeta te dit par rapport à Kayo, ça le rappelle moi bien, on s'en met le mot à bongo. Bah tout balinga Jimmy Limbondo, na pesi merci na chaîne Nabiso, on va dire attend qu'on a ti côté Nazaraki pour tout ça la moelle raboé. Merci na couple Gidel, merci na Horta Capita, merci na Herman Kassongo, merci na mon président actuel, président Nzao. Nzamba Pambolo, président qui va faire un Limbondo zoma soso zoma loso. Azape motama boke, mais na chaîne nga vraiment. Na pesi merci, c'est ça rappelle la chaîne ba pesi binote, ba pesi binote. Merci na ba nyonso walinga Jimmy Limbondo, merci na Diego Milito Motema Saratola. Merci na ba nyonso walinga Jimmy Limbondo. Voilà, merci à Jimmy Limbondo. Voilà, si tu as besoin de Jimmy Limbondo, contactez Dieudonné Maweja ou soit vous me contactez. Na copé sa bongo numéro, voilà, donnez votre numéro alors. Plus 243 89 12 10 927. Plus 243, il y a Willy Mouchen 89 12 10 927. Voilà, merci. Là, j'ai dit d'abord. Oui, je t'ai libéré. Voilà. Tu l'as libéré. Eh ouais, je te libère, je te libère. Quel sourire. Aïe, oh là là, oh là là. J'ai dit merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. Merci à toi. J'ai dit merci et bon rétablissement à Papa Serge Bofende. Papa Serge Bofende et Babi et Maître Nonandé. Je te salue là où vous êtes. Bon rétablissement à vous. Il y a Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris. Je sais que pas ces âmes, du courage. J'ai dit merci beaucoup, 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 beaucoup à Berado Prince des Amunda. Merci à Marcelo. Merci. Vous êtes tellement nombreux. Adieu, Mabiala. Voilà. Papa Dio Mabiala, je te dis merci. Merci à vous tous. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.